natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Shilo ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya isikozwami Emmanuel kolela ezalaka te Tu as touché ici, hein? Yaya, j'ai pas touché. Youssou est bien tout n'rangai. Mais bébé, comment t'es dans septembre direct? Yo mon ton bébé sérieux quoi? Le bébé sindeni na ba chiffre awa 23 ngo nazo finizo boya. Montre d'abord, montre. C'est pas un problème, tout à arraché, nous sommes au retard. Ça même si c'était ta dessin. Mais il y a le grand dessin animé. Moi je me demande ceci. Vous avez moi mon mon colo. Ils ont ça ba réflexion mon boye donc. Oui, ça est dans la série par. Nous venons éroter et causons ça même ba série au tala qui lobi na 16h. Nathalie qui monte na. OK. Moni na ba ibo kende boye. Nzola ni 6 mois je te toi na sala nini. Na na ba boye. Lokola nzamba salinga grâce. Et aujourd'hui, maintenant, Nassilisi Oezali, et ça tape à liboso. Ne crois pas que c'est fini, ok? Parce que au monipo na yoke, au silisi, c'est diplôme d'état, aux 8, au yembi, à longinaye, au longina noté. Ko longa ya bien, c'est quoi? C'est lorsque moto azui makanis na topé maïle naye, atsango na monde à univers, l'accès université. Ma chérie, Nzolani, je suis ton frère, je t'aime beaucoup, tu le sais, ok? Je t'aime beaucoup. Hey, amour nanga ekobakisa mais pas na yo soki yo osali makambo ezapi ya malunga na vie. Tu comprends ça? Moi et ma femme, nde tozawa tokanisa kebele. Des fois je dis à Jos, je dis Jos, tokosa nini po na Nzolani. Abisangelo mwabi non to pesa mbongo. Na mbongo to pesa ya peut-être à s'en sortir. Je dis non, c'est plutôt sa tête doit fonctionner. Vaut mieux une tête bien faite que tala mutu ya munene. Moi je te demande aux yeux diplômes. C'est vrai, c'est bien. On t'encourage, hein? Mais qu'est-ce que tu penses maintenant pour l'avenir? Mais qu'est-ce qu'on va tourner en Wana? Mais chérie, c'est ça. Dans tout le monde, non? Oh, ça a la vie. Je vais faire la musique, comme Cindy Lecker, comme MG30. C'est bien. Attends, chérie. Pensez bien la musique. Maintenant, on s'en va animé pour la musique et puis direct. Pour l'instant, on n'a pas eu raison. T'es oui raté. Fabricas. Fabricas. Attends, n'a compris. On veut qu'il ait maman quoi? Non, grand frère. Non. Je la vois, je peux chanter. Ok, chérie, on proposait groupe Nini. Yabi Ranson Fabricas. Mais babanda, il faut, chérie, tous à battre. 12 ans encore, autant de classe na yo bien, aux huit diplômes d'état na yo. Ok, kobanda même na université ni. Na kanisa ki yo pour ozala na makanisio yo nzola ni azui. Chance que heureusement aux appels na moins bagage. Chérie, lorsque tu parles de Weranson, tu parles de Fabrigas, j'ai bien piano fali pour pas faire et quoi. C'est pas un problème que ça la musique. Obité que obien il on bien Cindy, Mégé, et baleka. Na Ina. C'était Inas hein? Oui. C'est Inas parce que c'est l'humanité préparée pour que bako à l'université. Toi tu attends, olobika mbala moko na bandi pa Weranson. Et n'a bandi pas Fabrigas comme ça. Mais j'ai la voix, grand frère. La voix sans intelligence, c'est ça. Ma sœur, Nzolani, moi je te conseille ceci. Musique est ma bête. Vous devez comprendre que musique. Ça peut voir. Non. Quand il s'est belé dans un de façon que Kotanga. Bon, on a la canisse peut-être des campus ou place yolobi qui non ça la musique. Ma bête.
Mais la musique, il y a un mort chéri, à quel moment on rançon pour Fabrigas comme ça, sans mailler les mots dans tout? Et c'est le mot qui est bisonné tout quoi apprendre à un ok non. Si on y a sa musique, il faut bandana na ina. Après ina comme ça quoi apprendre ba makambo belé. Ndoko pona non na voix na ngai to na niveau na ngai na yebeli musique na ngai. Pour niveau aux allez langue za niveau moi likolo. Premier Zani, moi je t'aime beaucoup. Ok Nzolani. Souci na que petite sœur nanga à se retrouver. Musique au poni za mabete. Et ndé ko lobo ki pas Fabrigas ou ranson, JB pas et ça problème té. Mais le rolinga li bosso. Ok na ina autant et loko sala. Il faut qu'on yeba d'abord loko sala. Tu connais même pas la guitare. Ou yebe loko mon côté la musique. Ah yono que ça la musique et yango baba que non peut-être musique ba on dit ba voyou. C'est pas pour de voyou. Et ça la moto pas en connaissance et loko sala. C'est ça les problèmes. Tu dois savoir ça, tu dois connaître que Naosala les Kamboubou et Naosala Boy. Donc pour moi, je te conseille d'abord Yako Kenena Ina, au Tangi, les temps au Tanga, sur Yibiso au maîtriser voix. Et ça problème, j'ai des amis, basés en ingénieur le Saoulou, il y a des amis, Batangina Ina, Aosala Ar, Ayebi Arango. Il y a plein des amis, Bayebi Ar Nabango. Donc, on a souci dans que na Pekisiote, et ça chemin na yo, chérie, elle a choisi ça, ok? Oui, mais le col comprend qu'il y a un mot, mais il doit comprendre. Parce que je vis Kassongo. Ceci dans la chérie Zanini. Que Ozana Maboka moto malamu, ok? Moto tia le problème. Attention, je n'ai que toi. Neto botama mi balé n'a pas s'en perdre. Tu le sais très bien. Papa Léona, maman na sama belé sika bazali. Amna bon epi manakimia. Ba yebi que Pierrot avec sa sœur eza lokola mapasa. Okoma lokola li pasa nanga. Dans l'inga tes problèmes comme là. Je t'aime beaucoup. Avec ces gars, il faut être aussi prudente. Ça va? On a conseillé c'est un garçon, je le vois un peu gentil. Mais il faut être aussi avec... on va réserver, hein, chérie. J'ai un cadeau pour toi. J'avais dit que moi, je vais faire un cadeau. Là-bas, qui n'y les caipis, je veux faire parce que ma soeur a maintenant diplômée. Je t'avais dit, je t'avais promis. Ali, fermez les yeux, vous deux. Non, parce que c'est son cadeau. Fermez les yeux. Oui. Fermez les yeux. Fermez les yeux, le cadeau. 1, 2, 3... Et le roté. Isso malamu ko yo uzali necessité. Tango zo bima, tango yo zo kota kawi. Beti bisiki ndobika. Azo bima kawi. Papa moni papa bisiki na benga ko na kota zo ya. Tuna nini? Beti na kanga biloko na tili lona na ya na ngote. Nanga kanga awa. Aja kuyaka kaka Desembre. Tukufia tini yo. Oye tango ndio zulu bana ngapa. Wana semeki na mutema. Akujala kaka bongo dikemba. Papa chanja ti atukuli. Izale. Papa betela papa elle ko betela ngama so papa ne ko sexa biso makati. Kama ti beti bis. Kindobika. Ukamati Zizi Ngombo, la grande dame. Na lekine Edwige Ngombo. Alubi papa manieta. Décembre, yibi sapa elko. Bisonyo so tukuzale na ndaku ni tukufuete kuna. Tanga ma esengo makasi na mwana basemeki na ngali. C'est bien. Ereka business patinde ki ombotete Johnny Konda. Johnny. Atindo mbote bela bipesa papa mbote bele. Ngano ya décembre tena asira ta janvier. Mais nani papa bijou ngwa mapazo ya na mobala Gladys ngwama. Lokule zali makambo ya semeki ni yojina mulita. Bango ni sobaya. Bango ni sobaya. Iyo ko ngala. Oya na mabe. Tana zo ngala. Nana yebisa ko ngala bambai na mabe. Ngambai na ngaza mabe. Ngambai na ngali ngala nyoso pila makambo. On peut s'enchaîner dessus. Yo mona kiloko tende. Oh papa na fini que ma bête tout Tana yibisa ka yi. Ngabi do ngo batinde la ngango ka se masamba babijou mtatinde. Pas chérie. Kasi on peut s'en mabe. Ya kana nda kusemeki na problem tena. Ba no bazali. Ebi kenya monya na zeko kusika makasi moko. Ya osekela na nda kusemeki. Yo zala ko sekela nga a. Mokoni yo moko fani penzo bike semeki na lamuki na kena bilanga kune pa ya na buki ata pondu na buki biloko na yena ngwa. Na eto lamba to tuta ya mai. Nga muluba yo ni wa Kongo. Nga muluba ya olombe nga mai. Papa e. Na luba te ya buto moy. Kaka bu. Talon. Yala la mukaka dikolo yangu endine. Dikolo yangu. Mama na yi papa na somo. Mama na yibisi ye parent ntingi. Mama pasteur na yibisi ye mama. Lutinde risus. Papa,
au moins bilango tozala nango na rebisi papa il quoi 4 mois parti atiko moi etam na yo bato basalelaka yo pe bilanga okoba ndoteka pe ba mukala wana izaka ya olia te semeki papa ko ba ndoteka pe ba mukala wana zo ata moi quelque chose to kabula na yetu on a dit ni imta bote mwana semeki yo zanda nous so tio zo benga kai mabele ne miso nanga isepelisiwa papa ma belle sa belle sœur ma belle akacho ondesko na mkiyo kiyo papa papa sudia taiza ndinga mabele na ndenge ya mabele papa kaboye ngaka kaboye kasiko ya pena zo luba kane même yo okutika la kabo ke la song oza kabo mama ngai yo message na ile kiyo kaya ngwana papa ngai merci mama merci qu'est-ce que de ma ya ngwana solo la kina mobali ne yo iko Soko basi nyonso na mukiri oyo partout dans le monde. Papa aussi papa nyonso bondeli. Tika no papa ba makamisa sérieux te. Yo moi si mon boyo zo pla papa c'est fufu na kuti papa imta pesi moto oyo. Et a bien te semeki. Papa kendo pesa ba moto tina ajo azana ngwa chama yo na seke so yake ritanga na mafufu ye moko. Balubandeni no papa nyoso no loba kama be. De plus en plus ovanda na batu wana vinezo beba na lingi na ngati. Oza suna droiture te. Avant obando pesa nga ba conseil oza susu bongo te tande ko motika la tala. Oh ngati ka liwa pinzo. Siko na lobini. Bébé oza unazawa olobi na nga bien que non soki na benga ki ote abutu esaki mabe. Tala omoni omoi mamna lo. Kasi oponi no sakana nga bo. Donc tout tande na loba na mpepe. Na loba na. Ah maman na ngai vous est-ce que nga leli pongi nzola nga leli pongi obetaka miso batu bona sala. Qu'est-ce qu'on lembisa ngai? Qu'est-ce que moi je te fais nzola? Qu'est-ce que tu m'as fait na loba na mpepe? Non réfléchis toi non ça mais elo ninga amelia c'est pour ton bien, c'est pour te protéger moi te ko beba. Vine beba oyo kangate. Siko zoganga batu ba mona maman ça beta mba na kata terrasse. Chérie, qu'est-ce que moi je te fais de mal? Moi je suis ton amour. Si j'ai commis une erreur, tu peux m'appeler même dans la chambre à l'hôtel. Tu me dis non, Herman, voilà, tu t'es mal comporté. Je vais changer de comportement. Ah, okay. Maintenant devant les gens comme ça, tu me gifles pourquoi? Qu'est-ce que devant le gens? Je te gifle devant le gens. Yo, toi aussi tu rêves devant le gens. Après tout, je suis le chef de la famille. Tu peux pas me gifler comme ça devant les gens. Je comprends bébé, excuse-moi. Regarde. Faut pas repenser à ça. Non, qui sonne, il dira ma caille à Paris. Il m'appelle, mon vieux Durand Makaya m'appelle, me dit Herman, voilà, Nzolan m'a appelé, que toi tu fais comme ça. Hervé Aurore à Londres aussi, même remarque. Chérie, mais pourquoi toi tu peux te comporter de la sorte? Je suis ton amour. Quand il y a un problème... benga Durand Makaya à Paris, c'est parce que non loba au changé te. Yo qui l'a eu, on a benga loba na yo. Mais chérie, écoute, tu vois, il y a Durand Bango Sokuna, mais ce que yo, aux autres ça va conseiller à musique na pemeni. Tu vois, qu'est-ce qui est important? C'est parce que yo kangate. Non chérie, je t'aime beaucoup. Un bébé, ça va ma belle, hein? Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Oh, regarde les beaux yeux. Arrête. Regarde, ton ami Nicolas Molimo, il m'a appelé. Ah bon? Donc, Oasis Beauté Naturelle, Falaya, je pense, de l'autolobby. Oh. Oasis a comme un lobby. Oasis a comme. Mais je ne suis pas informée. Il fallait comme normalement, à la même perturbation salée. Asa comprendre makambo éviter. C'est tout ça. Et ce coup basi nyonso na mukidi bazala kana comportement kula yeyo. Tala mvulo yo kamati elimani. Kasongo. Eh papa po ni rappeler nga likambo na nga lingi soso fona lingana mic na ye papa. Mama wana batu. Mususu moni mobile na nga na zo mobile ye papa. Mama mususu bayiba kama. Po mususu oza na chance ta wana maboko mobile na yo o kim songa yo moko. Matériel. Na go perdre. Hein? You comprends adingi na ndenge bazala kana ediko ya yenyo. Ediko matériel ya ndenga za hivi. Akute akamata lelimani na mvuli. Ah papa. Est-ce que marambo ya ko rappela c'est mec qui cache chaque jour? Non, ils ont loko ndeke na sala mara. Papa yo ko remercier ngate ngande fona remercier bino parce que bino bo balanga bo honoranga nakuta mobali na ngana mwana il faut na linga ikaka. C'est normal papa nanga. Boni mwasi na ngai ni ba ndeki. Ba bien, photo za bien, mulanga za bien, papa chérie. Eh maman tena na busa ngai uzali bukilo ba ila. Boko
Não, continue. Angela, eu vou Papa. Eu que eu vou Eh, papa, yo na moni, yo médecin pexo ko mela. Tu meta ona yena moni yo na zo ko zo bomba mlenge masa. Ah, ok. Et puis ça, Nicolas, Likamunini. Ah, nini. otele misanga sikonga na Mele biso zela kuna. oumisinga na olobelo mambo mabe Ah, Spartacus, likamunini. olobanga likamuni na obisanga Viens, c'est là que tu bon, c'est ça. Mais chérie, attends s'il te plaît, attends. Papa, Chérie, qu'est-ce que tu fais? On s'amuse. Nzolani, mais Alaninga, qu'est-ce que moi je fais de mal? Tu joues avec moi. Est-ce que moi je dis ça? Tu viens de me dire tout à l'heure qu'au monde a bango sauté au kabouani. Oh nan. Mais tu n'as qu'une nyongone, tu as la fin à peser. Eh, tu te soucies parce que aucun. Regarde ça, le ninga bino. pasola bino omoni nga una kipana na mamu te pesa ndela nanga okosani pembe okasinga so na tie choko na okoma lokwa yo Nga na lobi boy, na to pesi. Kopate bomo mo te peti ko tumboka tinde. ve wili mutobo tokutoyebisinga nakekanga ye mpo na bambongo no nde nakete Ya bomo ka to soko yebo emo bongise longi. Nzolani. nabongisi kasi nabenda bote Utopesa buta wapi? Spartacus. metsanga langa nanga nakenda tikasi mabanga Jana pesa mbongo no kende nani. Yulukela ba pomo po niko. mbongo na lukelo so opesenga mbongo nanga na ya nanga te nanga natika mbaa moko olingi olela siko na beti yo Mais pourquoi tu pleures Nzolani? Est-ce qu'il y a quelque chose à pleurer ici? siko olelanga mpe na Reste avec ton ami. Ne me cherche plus jamais. okufa oki nakonsato Oh, viens là, on a merde, Spartacus boyete. omakenga Mais yo, tu connais la mission Oh, qui ma nous chérie, a dit bandaka, alinga monote, alinga kona michote, alinga binote. kalmenga kanda mpo na tika Tika katika no. naomela kokano na kanda mafingo mamwe Ya zola no, tika pavlo, bang ta bien, on a baisi. Mais viens tika bien avec na futa ngopena onte. Na futa ngote. Bino, obi ke na mishopo koma baisi nga ko. kolukanga mpe suki Bino le côté ce que changa na nindo. Ba wana te pa peta bien na tebe. opoloba osena mne Abomi moto vea to. Pas jusque-là. Oko sa mambo osala te. bitunga na comprendre te ma Maria te nayebi na ngai te bino bokomisanga lokola moto ateka Yesu na ndako eske bokotikanga te na ta moke emonani te nasepela yoka bokomisa ndako lokola Jérusalem bintu pardon toloba na te omoki yuze impoli makasi yokanisa komanke moto ezani foko otelema ofinga biloko osalaka eza kia impolitesse yo obanga nga te nayebi te na ndako vraiment bintu nga na yaya na yoyoki nga nga naza yana mpo nga na kipana na nga te tuna madi ya konezi na bino na finga eju mosu na église nga na kipana te na miti mpe na ko ofinga mpe na beti yo mpe tosengi nzambe bolimbisa olimbisanga keba na yo mpo bandola esi na chambre otebima mpo na moni okata basantima na bima bitu
Pardon. Kapinga soyo. Bima shango bima. Salo ma. Tobanga kapinga. Nini ya bato bakolala sunanda kote nini? Biloko nini yango meri, biloko nini okatisi kapinga likambo nini? Lipomi tina moto na yo yi. Yango ndako pena bato bakolala lisusu te. Mimi na sali eloko te. Osali eloko te kaka miziki ya pamba yo pe motatobeta ka miziki ya pamba. Aboyo lala. Loko ya boyo lala. Otu mona te kasali eloko te. Mandana ibado moto na yo. Ko meme na sali moto na yo. Soki moni okolala te, lukesi ko mona bato bakolala te, oke osangani na bango, moninga te na pongi, tosa ta pongi na moninga te. Yo zo lingo bente bibilia. Na bete bibi, na linge na tanga, akutina na yo. Biloba na nzambe, olinga kotanga na nzembo na mwana oyo pabele, soki pabele. Eza nzembo na ete. Wajomi naka mopanzi, yango nzembo ndio olingi osambelela. Nzamba Bitu. Bitu, mwana na nzambe kutu akima lisumu. Pe makomi na nzambe jolo ba prier l'épidicité. Peso komoni eleki kaka ye mwana na nzambe atombo kaka. Obeti ye, bademo mosusu. Ah oui, bademo mosusu babimaka na fimbo. Eli ni nyango. Na ndako na komo vivre lokwa na kibomango mombo lokwa na est. On na permanence na église. Eh bien kutu kuna. Sala no atana sala, atana kulwa lolaliti. Yango mpene ki masela ngobo ya nyango. Ba biso soko komi moto na komo sambela makasi elongwe. Yo mona kapasite mu kuna te. Ate sportif ye. Soki bato ya renaissance bakaneli yake asali sport eboni boye soko moni esimbi tokangi ye mokato kuna se maolandisi ye makoko kubuli yango lokwa nini. Uzanza, Corona.
Yesu yozanzambe ozanzambe Yesu yape bomo ozanza tobondeli pona ministère na biso Nzambe apesi biso ministère monene. Prions à ce que Nzambe apesa biso lisusu makasi alendisa biso lisusu na kombo na Yesu tobondeli. Oh Dieu de gloire, Dieu, tu nous as donné ce grand ministère. Nzambe, Sokondolia baba Kondolia baba sakabanda batela bana na ngai batela libota na ngai papa Nzambe kita osala molimo na ye kita esala molimo mosantu papa molimo na nguya moya na yo ekita na kati na ndako oyo na lopango oyo makila na yo tozobondela mpona bapartenaire ya église. Vous savez tous que tozo préparé séminaire à munene. Mais ça la bateau bazo soutenir biso na musika. D'une manière ou d'une autre bazo tinda ba moyen na bango. Amen. Tobondela mpona frère Durand Makaya. Amen. Aza na France. Tobondela pe mpona ndeko Thierry Mouya. Amen. Na États-Unis. Et puis tobondela mpona maman oyo azo tika biso te. Yende muta tindeli biso kutu ba instrument oyo. Maman Niclette Mboli Moni. Amen papa. Na mboka France. Amen. Tokobondela ete Nzamba soutenir bango. Nzamba pesa bango lisusu makoki. Tobondeli na kombo na Yesu. Oh Ramo Shakaya baba. Dieu va partenaire. Nemi akosika ndeko Durand Makaya. Musika zali Nzambe pambo na Yesu. Nzambe Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Beteli Nzambe maboko. Beta maboko pour Nzambe. Ma fille, oui, papa. Tu as quelque chose à nous dire de la part de Dieu? Oui. Tofandi to kandeli Nzamba kolo Nzambe kolo biso. Papa, tozosambela namoni cercueil moko na bati yango likolo ya misa balingi yango kitendi ya rouge natuni Saint-Esprit nalobi Saint-Esprit cercueil oyo elingi olakisa nini molimo mosantu azoloba na ngai alobi ete esprit de mort etelemi na kati ya ndako e molimo mosantu azoyebisa ngai totelema parceke toza na bitumba ya makasi epuis na nsima namoni halleluya José namonaki bazopesa tantine mbongo tantine Belleville mbongo wana namonaki bapesi tantine Belleville na likolo ya mbongo wana namoni batie mbanza nzeta kombo na sa nzeta kombo wana salite moko ezalaki wana natuni Saint-Esprit nalobi Saint-Esprit eloko nini olingi oloba na ngai Saint-Esprit azoyebisa ngai nayebisa tantine Belleville ke asala attention na bambongo nyonso bato bakopesa ye mutu moko akobebisa nzoto na ye na mbongo wana mpe na nsima na ye komona namoni elamba ya mwindu na elongi ya kapinga natuni molimo santo elamba mwindu elingi koloba na ngai nini cet espace ozoyebisa ngai Alléluia. Ke kapinga aza na bitumba makasi azoyebisa ngai ke elamba mwindu wana ezolakisa ndenge nini bakanga lipamboli na ye bakanga étoile na ye aza moto akosalela Nzambe makasi me moli elamba mwindu wana ekangi ye moye asalela ye eza te. Alléluia. Papa namoni lisusu esika liboso na yo papa nazomona bazolinga bakourone yo me mopepe moko munene ye liboso na yo natuni Saint-Esprit mopepe elobi nini Nzambe azoyebisa ngai mopepe wana eza mopepe ya mabe ndenge bato bazolinga bazobetisa mama bakuna kombo na yo nazomona lisusu Nzambe azolakisa ngai mama na kati ya libulu moko bona tuni Saint-Esprit mama na libulu ndenge nini. Alléluia. Saint-Esprit azoyebisa ngai alobi mama na libulu kande eleki makasi na nzela mama nde bandoki bakoya komeka na nzela mama nde baporte ekofungwama na nzela mama nde. Alléluia. Jésus Nzambe azoyebisa ngai papa totelema bitumba ezoya makasi totelema lolengi ya kosala bato ya mokili bakokama papa Nzambe azola bato akosala ya minene. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La Bible nous dit ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché est à l'Éternel. kabalobi eloko te nga nde nopata ye molimo wango amoninga te boni bokosala bobandi boye bien bosuki awa bongo ngai nopata
eloko elali pongi azongoza mpenza awa molimo emoni ye emoni ye na bilamba na moyindo bongo ngai waya bolingi boloba langa ze nini wana ngai nde najwa avute ndako na bino nakangi ata liso te bobandi na ngai bandalele nini na moate na nga mokolo mama nzambe ayebi yo tozwi message na biso nyonso mpona libota nzambe alingi yo mingi to remercie nano nzambe mpona nyonso oyo touti koyoka. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu merci parce que banda qui n'a biso banda 0h tala to komi 6h du matin to ekopambola yo. Merci Éternel parce que tu nous as parlé. Sima, umetombola yomu. Hop, premier. Hop, beta te beta. Hop. Yo, ça. Troisième. Premier, au bet sous tata non mon. Yo, sans rouvi. Au cas où Lucas au beta 600. Sans rouvi, tchara huitième. Hop. Maïta sko sa deuxième. 16e. Deuxième maïta. Oko kate. Soko kato lobi. Hop. Tira na matsa 4e. Robeta te bozo beta. Oluka robeta. Au 600. Non matsa capacité. Betande. Hop. 3e. Hop. 7e. Eh, yo longola. Tangani. Yo. Yo plus salo. Le moi ta mission. Quoi tu veux non? So ba bitira tika rappel. Au 600. Au sarana. Oh, bilo comment bête la voix moi. Oh ça pour toi. Pour toi. Eh, votre pote te mais. Bonjour. Ouais. Bonjour. Au senti bois. Oh, moi de merci. Espèce. Ah, espèce mais chose de bon. Konia. Na talaka to na bimita mususu te ko beta pona tike kao. Ha? Robo yo beta ka bora ne rola c'est déjà. Tu les bon kao na za skunda bona habité. Assassinage. Nessimage. Habité nga qui me parlait donc on t'a aimé toi 5 heures 6 heures. Comment bana 100 watts. Na yo subide. Non. On kango. Suko na tsande. Ko paniquer te kason. Na una ba kason. Ata baba ngoya kana ngoya tamichwe. Chabo se kuta ki passe. Mais on peut s'y encore. On peut s'y na matakita. On peut s'y subohana. Zera. Ko panikete. Sobe ini. Okoma. Mais photo lukasiro toeba. Son a parlé ini. C'est ça le problème donc. Mais yo sois bien petit sœur non moi. Za parler na tige de so moins ça se fout tout monde le chic. Yo pas ça tete comme ça niveau kaoni. Non na tige singa bo yo te pesa nga bona chela isiko nga tsane na time ngamo apesa bo yo de mo ngaku de ata biso mo sinazo. Mina yaka mtina kufundisa. Bo ya mtu aperisa opesa na biso. Bona ebite no bo do beba. Ngamna beba. Ya dépositaire en. Okito mata mta beba songa. Oh, on a tino, on a baby sauce. On a son baby sauce. So boy na ko baka o kwesi mo. Baby c'est des enseignements bozo qui t'explique. Saquette. Na se changer. Le gros sont bien petite c'est OK toi ba news. Toi que ba 12 heures. Ngana la chano place ça fazer ba 12 heures sur nous ça pour. Uno se peli ane se pose. O la na tiadra. Maître Boma. Na soulager l'homme. Arrête. Fille de pite. Oh, batata miki olia manaton. Kabas. Yemoko. Kason. Wa chansa. Mamukeza to bata. Comme cha fufunga ko ta na repassa ba plan. Yo sko tsanga la na repera. Allô? Ah, grand frère propre. Les blancs macabres. Non, il y a un azan en gagne.
Aya moto. Tena zanga na ndako te. Oh, natanga komona point. Oh, natanga te pona nini? Ale. Non, les blancs allaient makaba. Et bon natanga te na obanga nani? Eh. Ngaza na obanga te. Ngabanga mutu te. C'est bon, il y en a pourquoi, non, c'est la peine là. Gros bisous. Ok. Maman, le bâtiment est moko. Moi, je ne peux pas foutre ma côte à l'érable. Je t'aime beaucoup. Moi, mais je comprends qu'il faut qu'on ait des maths. Je sais que moi, maman, ils ont laissé les cas qui limbisa. Et puis, si tu peux qui m'a cassé, chérie, puis ça t'a moussou. T'as là, la côte tu connais. Je m'en casse. Pour la punition, yo lingi. Na mbelonzi mo boy na la. Dans les punitions, on a zéro pour ça plaisir. So embelinga o ça plaisir. Siko punition yo lingi, siko yeb ça punition yo lingi. So za ipo na vie janu lo kisute. Ndela sa bengana yo kala okenda. Mais pona yeka lokwa seplande moto mwa banzembo nono yemba ka. Nga punza nga na yeko pe nzembo yo yemba isepesa na ngati. Lokwa ba minyo abramba yemba ka ba sepesa motema nanga. Yo no isepesa no ngati. Mais pona ba vie na nga wana na ba ndeko na nga mususu yango no moni e mona zungisa mo motema singa. Chérie, je comprends qu'il y a Canada, mais naba nela ni nel obi nela ni nel cousine nga na Canada munika pona ye e momo motema ezokita po ye sepelaka na musique yo yembaka soki te na so isote tene ngonzuluki grave est-ce que parce que na sani bien ngome o sanga ba pani bolingo so mona na miss no mo sama mama be o mo te sama be wana ndoki nazana ndoki nde maybe bolinga nga mingi chérie de ngo sanga ngam nanko hein côté accident chérie je t'aime beaucoup o sanga ba pani siko jirenga ke o sa soma musalaite ato bina au moins qu'une question mena ala la nzila velele na la rola le loin na lobina o jirenga ke o linga suba na Facebook te na jero chérie na jero est-ce que ndenga tanga na linga ke est-ce que na senga ko tindira nga ba photo chérie il faut comprendre na tunyo question nga na senga ko tindira nga ba photo chérie ko sa mote kasi pona nini na ko sa mote poani Pour moi, je sais quoi, bango baba za bazana poto. Na ko sa mote poani. Kalema bimiki zengi. Na tuni yo na ko sa la mote pona nini? Pona lingi yo. So muta lingi yo jama webiso ki kanga photo mutakala, kanga photo zo sukola, kanga photo sindela nga bo, kanga photo la kisanga bo. Mutso ka lingi yo oza apprécier te, oza na patience pas bikin jour kutana. Donc na zara apprécier te pona parce que na ebeki oza yanga pona libela. Na oza pour ça aussi nga sengo ba bloc ebele bele te. Yo kanisi aux équipes missions au Congo yo na beauté, na koyemba na nini rien. Ils ont encore monté en DCP na yo. Mais si ils pour la beauté peut-être pe na linga nga yo te. Quand même non na, quand non non. OK. Na bi kanga munona. Na kanivas. Obi ki mtosa ba Facebook ba imo ba WhatsApp ba Viber, obi ki mtonga asala pena mabe makasi. Atinda bandoki ba loka ka ba bien na internet. Beaucoup de besoin de bino surtout na carte internet. Et là, tu as la côté toilette pour filmer dans ce côté toilette pour tindre la paix moi aussi. Ou bien mobile parti atteindre la moi, na bien moi c'est tindre la paix mobile na et ça là ta. Kanga muno ko. Na biso sino lo ba vanda nye. Sino no na ozunga la suba bilima oyo oyibi oyo tama pela ko oyibi nga bien. Pense que ça besoin de maman bominga. Faut quand même bien. Kalema pena mizengi ka ngamo mizengi zoba pena chérie ngo bana bilobela na tika na mama na bina yote na bina bango mama na saki na zoba kizengi zoba na no luka isuni na zana pena na kati no luka na apu tulika tusaba soma ya dia kutokota maji basa misudi aba bani ba organisation biso na tubanja on a bendi bilo mpanzi tout ça organisation na toluka moye tokota maji ah bon c'est ça mambo manki c'est important tena telema parce que non pardon nini yango oh maki olongwa na muke na famille to ko pema na keki par exemple to sunga biso tena mathématiques so zate. Est-ce que vous avez compris en mathématiques comment vous ondrez extraordinaire vraiment ils ont bon côté ils ont des beaux quantités c'est juste que yum to sunga biso ya mathématiques na prière oui bien que nga ku steno na mona ngora flou molili na biso nga ku mathématiques ko sa bon te ma chérie pardon siko Basilio makiango ba bito cha combien kango na ngana pesa biso tout programme parce que yango na yebisi bino mais la sœur bintu a commis ce so la sœur te lève to kota masi bon tout ça ça va bintu d'accord mais so ezanga na kota matisa pour
yo osambela na biso tobima na biso problème eza ti oyo osambela otangi c'est bon toluka kucha programme tokango te osambela na otanga est ce que bozoyebake maki yango tokota wana ekole nazosika motema semboka mpona alingaka yo talanga sino oloba na donc nga na oloba na yo okanisa no basi mosusu okanisa basi ozalaki na bango nde bozalaki lobi ozongelanga nauti na potopoto chéri nauti mosika taka bebe nazangi fort je te manque chéri je manque aussi nga bamanke nonga te telema te mbongo ya studio eza combien je peux me mettre chéri okozalaka bongo te journée mpe mobima ozaka bongo natindi ozolinga mai ozaka bongo okita olemisanga motema kofukama ya bolingo eswaka nango te mais sikona kosa ote na minute oyo mabolongo pasi vanda kasi bongo ma studio eza combien chéri omoni fayina kota studio natuni yo mbongo yango eza combien tuni badetail ebele ebele te mbongo eza combien omoni normalement il faut napesa loka ba 1500 $, mais mpona yo okokotielanga ata ba 1750 mpona nini Déjà, ça m'a dit que l'on a pas. Non, bah clip, tu fais ça, moi je suis oh, mais junior, ngana junior te so là déjà pour la clip. Yo le baka mama studio si ça mama na côté ba clip nga mona ibinde nini na so na junior. Bon, mama studio normalement il faut appeler ça 1500. Boye bien côté. Papa, tu connais la vie. T'es la vie mindele bazala ka mama. Tu fais faire le bibé to kota makina école. Na bien, ta bossa ba programme na tu. Nga pesi na place to kota. Ba bi to kota ne kota kota ne. Et na bi to tem to no tem ma balcon na mo mindele ba. D'accord. Madame na bine concerné ngate, j'espère que naki. Kenenga beta, Ameriti. C'est peu continue. Makesila, totika na bapati to saba. Pesa mambo ya vie na biso. Et bon za mort. Ya to kota makina école. Te. C'est pas le baptême, organisation moya balonga to ça. Apparence là. Nini apparence na ba shege. Suki. Mais shege malobe so elle est là-bas avec ses amis. Oh, elle est en français. Bana, elle est là. Elle est là par Kotiko. Ah, tu vois. Au revoir. Ah, bon, ça te fait comme ça. Mon élève, si nous avons beaucoup, on a besoin de site aux analyses. Spartacus. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va bien comme ça. Moi, écoute, ça peut se faire des semaines. Je bon en a Hollande. Excusez-nous. Ah oui, pas de problème. Toqué mental. Mais on a bien Ah, bonsoir. Oh, comprendre mon karaté. Maman, t'es l'autre. Comment ça va? Ça va. À la maison, ça va? Très bien. La domestique va bien? Laquelle? Notre domestique. Aujourd'hui, tu demandes après notre domestique. C'est la couillard. Je vais juste savoir. Ça va? Elle va bien, ça va. Toi critiquer là. Bon, maman, tu peux le venir aux anangos. Moi aussi, ça m'a aidé à me choisir. Apparemment, il ne faut pas intelligent. Non, ça va. Ce sont mes amis. Excusez. Oh, bon, c'est quoi ça, les kilomètres? Non, c'est bon, on a fini. Oh, le bon, on est. Même, qu'on a parlé calme, mais allez. Moi, c'est Kassongo Hermani. Allez, Makate. Oh, maman. Oh! D'accord, et toi? Ma meilleure amie. Kabouya. Basilio. Notre idée, Dans ma caisse là, moi aussi ça classe ma caisse. Il y a une inspiration dans nos oreilles. Bon, au revoir, portez-vous bien. Ah, il y a Youssouf. Est-ce que nous n'avons pas essayé de faire par mais c'est camarades.
mulango bika mwa madi nasef nini alungwa kuna de yo fana na bogar na ndako bombelanga mama yo ninga bapapa tikelanga yana nga za mwa muke pardon yaye nana Johnny na olemba papa koto nana modero na boyo bese postre ndeni obeba na makasi na comprendre nga te songo paka na kati kati koto ndeni koto modero ah chérie attends là était pas mais mobangini elo ejangi ka chambre wana est-ce que yo banzaka pe ngayo boxali no mwangu mais moi pe muta boîte donc mimo mkomsusu na boîte tokende obina wana olukela nga pelo kwa ngwa mokebo eti uzala posana otienga pe biloko na bino ezosuka kabelo wana okilinga talo monene mimi wana epona jane na nzete mpona tambola bien minga mona lakisa o yo kaka ta soni fungwa maka na fungwama mama lokola nga nkoko lokola nga po tolo balanga na komemo na boîte fungwama nga nkoko no na fungwama mindele yango mbala boni bakoloba na ona banono biso mibale nano ntango mosusu na miso na bato tozomona soni ete lokola soda bapesaki conseil na miso na bato te yaya mwana mwasi ajwa nayebi te modele oyo ozokende nango oyo ete nango esudikamo na demo te te bopesaka bapasitere te ke o bana bapasitere mpo bazosala badelivrance milimi wana etiokende kokotaka na bana non ona yo mpenza aza amena soki na conscience nani nyonso ezosala ozoyeba makambo ozosala mpo ozosala yango na nko mpo baloba te milimo na tata yango ezozonga na ndako bongo biso ezozwa biso te poni de yo ndeko na yo ezozwa ye te poni de yo nde porte na monene ofongola gris mpo nini yango ndenge ti nkobongo mpo nini yango tano biloko ozolata mpenza oyo olati nini yango bacuna mabebi bolika monini nazola baka na omondo nga nazometela maboko nga nazometela maboko ngai ete nini yango okozwa to nyonso otelemisi yango boye nasutu eza ndenge na ye soki nasutu yango bana mwana mwasi botambo bomatisa ye lokola soki sanza so lokola nini ete ndenge nzambe akela ye bayebiso na ete bote na ye na kati na ndako pena papa na je pasitere baningani bakobanda koya bamonoko mwana na ye pena elateli na boye po bali ya kobala okana milimo nda boboye na ndimi te libala nani kovanda soki kovanda loba na yo na mobali boje ndenge moko les oiseaux de même primance ah oui ye monde aza mokolo koko oyebi bozokamwisa ngai aje mokolo me moto ozosala te mpo soki ayaki mokolo nde azopesa conseil otika bilatela oyo yango aje moto wana libandi lokola nzungu ya mafamille averse wi aje mobali moto ezosala te mobali oyo aza digne ya kozala mobali akoyoba na oyo abiema oyo eza te sama te mpe azotika otikaka nzoto boye aza mobali azopense na avenir na yo te wi moto efo esala mama no adie mwasi na pasi te alomba boye soki na zolo bano oyokaka ngai ngai nalingaka na ya na ye makambo boye te yango eza kindoki to ezali ndenge nini ata kuti moto alalaka po to kote boye ozokaka azopema yango kombi ete oza tika mama minene eza ndako fatu te boye te ozokolaka na nzoto makanisi te moto oyebi mpasi na motu mpasi auti te koyena koya koyembela likambo yaka nanu makambo minene mama nazokosa yaka nanu yake mama suzi ya Teresia mama suzi banda lalaki banda lobi nalamusi ndo moni ngati na komokoma kotala air toza toyoke 16h azolamuka te mazopema banda alalaki banda lobi nazolamusa azolamuka te c'est pour ça banda na bima 8h ti atikaleka na pongi ti sikoyo bimi ngaku yaya tozokende 16h yo ozoyoba 15h na bimi kutu na zongi oji maboko tie bakulele kwa akase ezali demo bino monaka lokwa nini soko moni nga na vandi koyaka no pembeni na ngai te ma fille propre mwana na ngai moi je suis le pasteur titulaire de cette église mais ma fille vole de l'argent azoyiba monga mabonza mais comment qu'on détruit le ministère nanga tina niveau oyo ça ce n'est pas possible nga na boteki mwana po kende détruit le ministère nanga kokisanga soni tina niveau oyo tosandeni tobombaka salite na biso mais c'est toi qui les éduques eza yum tozoéduke bana mabe bijou nga nazokoéduke bana mabe
Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? tokotana ndako kasi tokotana ndako mpo na lembi Mais kuna oza na solution kopesa nga? solution nini botenge nga natindaki ayiba Mais je sais pas possible. Je suis un grand pasteur. Ça c'est mettre mon ministère en danger. Kambala, eloko nini mama nazoyeba te mwana oyo mama mwana oyo outi na makila nini outi na makila nini vraiment mwana ngai mama deuxième fois ngo oyo kaka yo mama mwana ngai ya katinga deuxième fois ngo na église mbongo wana ezalaka ya papa na yo te mwana ngai mbongo eza église pardon na futa mwana nga mutu nazwi te mama botuna nzambe ta mosu baangelu bazwi nzambe na ngai nazwi eloko te meme wana Gabriel to Archange Michel. Je te dis de te taire. Ce n'est pas possible. Maman, en tout cas, j'en ai ras-le-bol. Makambo oyo, naïmi sundeni na kolobate. Le ministère nanga est commis en jeu. Est commis en danger likolo ya. yoza misama be nzambe na ngai na mwana oyo azalaka boye yoka exemple na ye bana na ye badongodongo ata miside ebungi exemple azopesa bebi te oyo ete bolimo na siri ya batete to ya nini oyo mwana aviole constitution soki oza na mposa ngai nakufa na tension soki oza na mposa ngai nakufa na avc natika yo naza na yokanga koloba te nakoyoka yo te mama koyoka yo te moto akoyoko te soki mbongo wana ata ndambo ezali pesanga mpo nayebi ke ya liboso osilisa na mobali na yo swadiza soki nani wana moto na libandi pesanga moto lokwa bombo akozaki yo na kala pesanga ta ndambo oyo eke kopesa pa mobali oyo moto lokwa likodo moto lokwa mbembe lokwa maki na ngando lokwaakundu na mobali oyo pekpelikpe boni boyeko bapongisanga soko kobemisanga mpota libumu bonina nakobwaka yete nakotikalanga mpe nakotikalanga ngai mama yi mama ye Therese azopesi ye Therese azopesi mama amenama Tala nokina mamai. ite nazoronfle lisusu yeteze yo kuti na mongongo masuzi obangambo yeteze mama amele masanga te par exemple siko ameleni abelaka opeka motu boye otuna mpe te so pa pumbwa na butu masuzi so okende oloka tala ere ozonga ata yo moko oza na ere ozokende okende kaka masuzi ana ene masuzi kama ngamosi munene nani mulanga akenda a classe motama mabe yoko boka mwana ngai te masuzi lamuka te masuzi eza badépassement d'âge. La Télémissie, sœur Bintou, vous le savez tous que c'est une grande servante de l'Éternel. Mais je vous annonce aujourd'hui, suite à ce que la sœur a fait, elle est partie hors la parole des dieux. La sœur, elle est chassée de l'église. Pasteur, je demanderai au diaconesse de l'accompagner. Pasteur. Qu'est-ce qu'elle a fait, pasteur? Martini, maman.
Éternel notre Dieu, n'apprécie au merci. Éternel, la Bible me dit que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur notre Dieu, n'a pas que oningi olobelanga. Papa na sengi olobelanga pote naza mosali na yo. Éternel notre Dieu, lobelanga o eza posa na yo pote naza na posa ya koyoka yo. Merci Seigneur notre Dieu, ezala na ngai natiki journal lelo na maboko na yo, bombanga na se ya loboko na yo. Amen. Bonjour Sergi. Bonjour frère. Ok, pas de problème. Non, je quitte. Tobondeli. Éternel notre Dieu, papa, te pèse au merci pour tous à malam. Papa, yondo permettre et to kutana Jesus na frère na biso na mokolo lelo. Tika ete nyonso to kosola ezala na se ya loboko na yo pe lokumbo ezonge pai na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Nayambi yo frère. Merci vraiment. Ça va? Ça va bien. Elle est pour la deuxième fois pendant le cerf. Et je pense bien ozo comprendre eloni ozo tinanga liboso na yo. Oui. Frère, nayebi eloni ozoluka epa na ngai. Mais tellement nga naza gagneur d'âme na olemba o te. Bible ezoloba na biso esengo ezalaka na lola soki moto azalaki na mokili ya ye na bonzambe. Elonga na kokonseye yo kaka landa nzela nzambe. Naboyi relation na nga na yo te. Nandimi relation na mes relation na nga na yo eza na kati na Yesu. Po okuti nga deja nazosalela nzambe. Na olinga yo pe olanda mokolo o nga naza nango. Merci, merci vraiment parce que nandenge ndimi ngai. Ser elo balingaka ba respecta ba norme nango. Et puis je te promets na tambola na ba ordre na yo nyonso. Donc c'est ça vraiment, merci. Nzamba ko mama. Na sepeli makasi. Po ndimi kokoma po nga naza nango. Puis je te rassure dans qui m'église. Là je te dis oui. Amen. Nzambe pas moi parce que toi en église. Frère Basile, bonjour. Ah, boye retard hein. Malamu frère. Na représenter nos frères mon sous tozui mo ndima sika na église. Oui, na mona ba on peut na ba comme na ba on te so na ba ta comme na ba. Frère Basile, frère Lutala. Oui. Na sœur Asasi, maman songo pasana. Oui, c'est bon. Na sepe ma kasina fana keko. Ça va, bye. Zamba. On s'en va là. Ça va. tokokanga miso tosambi. Éternel notre Dieu, papa, topesi yo merci pour ete yo ozali nzambe ya temps mpe ya circonstance. Banda na biso koba mpe suka na biso nyonso tokosala epesi ya kombo lokumu na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais, soki nakoloba eloko ndenge naloba lelo. Premièrement, frère Basile o salaki dernièrement epesi nga vraiment kanda tozalaki na cher oyemba otie maboko mibale na poche. S'il te plaît frère, musala nzambe basakana nango bongo ti. Na ozongisa quoi chaque fois na référence à frère Kalema. Oyebi te pourquoi za chasser une église. So na lobi te eza mabe. Il faut qu'on a loba pour na za leader na bino. Ouais, justement nzembo o to répéter lelo eza pour na tolo ba bengisa biso na concert wana. Il faut que obeta lobby. Donc tout ça justement car à partir à muke pour to gagner battant. OK? Eh Yahweh kumama
yo sali soprano bango mpe basali soprano nga osala tena yawe kumama bino bosa yawe bobunga vo te U2 go yawe kumama yawe kumama yawe yesuna yawe kumama mama yawe lombe kumama yawe yesuna yawe kumama. On comprend que bateau tout ça na bango borne kuna na nini na ferme. Il y a des gens. Non, ba fil auto chaki wana ba fil auto chaki ba fil barbelé. Bango mena bango ba koti ba ko lia nini ba. Il faut s'apprendre na bateau tu ba sentinelle ba kingela kuna. Po bango au foot a bango mbonga pamba te. Po muto ko longa la place na ko dépasser ba borne na biso ayiba biso mwanda ndeni. Donc jusqu'à ce que donc n'est pas chef coutumier na tout na mo. Et puis bango mo ba dans l'explication claire au pe sangate. Hein? Ah, en fait, on a évité vraiment s'il y a des choses. Je sais pas. Allô? Oui, bonjour, ingénieur Miramakelo. Oui, ça va. Pona? Oh. Comment vous avez évolué dans travaux? Non. Bino mokuta naka songote. Oh, mais ça fait 2 semaines après ça $10 000 après ça bino bosomba nini ba sima bosomba kaya c'est puis bosomba na mabele. Comment ça? Oh, mais ingénieur, ne me dis pas ça. Oh. Moi, je lui ai remis l'argent, on a payé mon. On a vu que nous, Kende, un ingénieur, bon, ça, la chance, ensemble, un ingénieur Mira. Non, ingénieur, ne me dis pas ça. Regarde-moi ça. Thérèse, tu vois? Regarde-moi. Hein? Oui. Oh. Ma souci. Oh. Moi, j'ai remis $10 000. En ta présence, non? On a payé $10 000 comme ça, à que pas ingénieur. Ok, on a payé mon thé, mais ça doit continuer. Hein? Oh, c'est pas normal. Oh. Mais il n'a pas remis le... Papa, qui t'a non, attention, papa, nini? Qui encore? Moi, je casse. Oh, le gagne. Non, on est casse. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Non, on est casse. Maman, tu as bilo kwa simbi na matoko. Mweza yo. Hey. Tema. Boko mami balem bongo intimidé ngatoni. Eh petit, je ne suis pas du genre blagué. Je dis je ne suis pas du genre blagué. Je suis pas peu moi aussi. Prends-le. Arrêtez-vous. Dis, c'est quoi ça? Kaso wana mbongo na biso to tekela kende noa tindenga. C'est quoi? Papa bien batté. Kaso ngowe. Dis. Maman, tu es avec moi? On a la teka banoa bien so ina teke lobe moko. Va dehors. Sors. Allez, dehors. Bima! Bima, non, oui! Donc, il y a un problème ici. Et on m'ajoute encore, on rajoute encore un autre problème. Oh, mais franchement. Mais je vais demander comment la preuve est là. Papa, la preuve est là avec les chambres. Depuis quand on a comme une chambre? Explique-moi un peu. C'est quoi, moi, franchement? Mais $10 000, mais $10 000. Ingénieur mingi basaka na ba chantier baliaka bato bambongo bateka la ciment bateka bloc. Non, c'est pas aujourd'hui que moi on n'a pas si na chantier, c'est là mon a pas si na chantier bateka. Mais si c'est le Massamba, mon a pas si na chantier, pas moi. Moi je connais l'ingénieur Mira. Ah, non chérie. Kita no mwana na yeto tuna te papa, kita no tozi ya mwana biso yeto tuna. Mais il a fait quoi avec mes $10 000? Il a fait quoi avec ça? C'est ça les problèmes on demi ka son ko lia mbongo wana.
yaka nonga nsina na oseka nini omeli boma obino mbali simba pene so kotie pene simba tokei malembe oyebinga yo copain ekaso bon c'est moni mais yoka no bato no aobengo no yo copain kasongo omonake moto wana problème ya motu mais kasi mobali ya kasongo nde malembe yo bon pas bon sisa po ya moni elo boma bon problème na nani elo so boma bisene pete yo kaso ngasola sobo mabemo ngasola pavi obi ba tono oba rencontrer ça bato bakenda na sanza astono muto aliboso médecin ngangwa belevi kaka ndenge nazoloba likabo ete na bitu oyo soki balobi bakadre bien te yango moni bana basi bazobungaka nzela ozomona nzambe aza kosalela na nzela na mwana oyo nzambe abengaki moïse me azwaki mpe lisusu josue na kalebe oyo badi lokola bakalebe na batutu ozomona batela likabo na yo mama moto akosa yo te nzambe azosala na mwana oyo azomona makambo boye pene bepoasa boye tela mokolo wana azobimisa makambo ya sile ebengo oyo atie na france sile ebengo mama na tréodi na 80 alobi yango bepolele boye nga nalobi ekpekpilikpi yaya nalobi ebitu ntango nzambe alobaka na voi nini yena demonstration sanza batelemisi biso mpo explike biso mambo ya sanza to eza nini angai natuna so bolamba ini balamba nga kolia shebo misho siko olingi nini esanga beso apesa oza lokola mopepe nde oza na so batioka bopumbwe eti kuna ngana ningano botalaka bilongi oyo osesa baje ezala mbaliokanga obinge misho seke boyebani makambo na kasongo mibalototambuse motu kasongo apesi biso motuna ngana liboma kebana misho sini pardon tokei yo réfugié ezala mbala liboso mpe ya suka même si bomoni nga na ye même si bomoni nga moko wana baproblème eza mbala selfie so miyebaki yo nga loba te olati butu okaisini olati butu yo taoindeko ekasonga pete yo zaman musu yo tamobangisa ye nde mpona bambinjo no so otia bambinjo otaninga alingo yango aboyo te lolongo agende owotamoa somona okatenga mo wana ngosana bebe okongosana longo akota ape twala likambo ya connexion yo na esi yo asi yo na se soulagete fi de pis okei o na babangi no melimeli okosani nzela omoni te kutu même aopase message azala miso okanga même aza concentré aoyeba même pa likambo alinga loba donc wana eza makambo ya nzambe belevi meme nalingi nayebisa bino kaki naoninga nakota maki traite to maki meme maki mpona makambo ya classe mpona examen d'état yango makambo na maki bino bozo comprendre yango te boni boye tika makambo na maki wana soki otangi na kati na ndako ya mayele yango ekoya te mayele yango ezaka bikuna na maki non meme eza mpe bien mpona évangélisation nake koévangéliser bajeune donc tozoganyeka baame bongo na zando boganyaka baame yango te ata na babisi okoganye ame tika biloko wana bitu ngai nani makambo na maki te omoni maki ezobebisa bana maki na kala ezalaki mwana akei kuna aseretire na ndako na bango mpo akende kotanga mpo na maki ya lelo ekoma aseretire na ndako na bango mpo alata machu na mabebi akota na basetemba baketa kopina banzembo ya mama tisika yewa kamata mwana ke kotanga akobima na jeni mama nga azokende nanatakaza atindela nga babiloko nayebisaki wana naokende agence nazwango parce que soki na rate mabe ye mama ebonsoi na papa makambo nanga maki te makambo ya maki etalinga te zela papa bino azobima osola na ye nalobi botikana makambo yango na maki bino bozalaka faible na bana bopwani soki mwana pose kaka problème moke ondimi mama nga aza faible te nga na boyi na bi nayebi kutu te mama nyonso wana ekeka na évangélisation
ata mpe so oza awa okoki okende mpo oteyi bango ozongi ayaya ngai na olinga nde tobeba zona saki na ngai wana ya noir tala wana papa ya bino yebisa ekokotisa ngai na bamakambo wana te likambo nini ezali awa mwana na zoninga kota na makili na bamaki na bango kuna bakendaka kotanga kuna yango nazoyebisa di awa okota makili likambo ni kati na ndako na bino basamble mosusu ezali ane ya papa bevandaka na ngwana okoki koseletile kuna tokende kotanga yebi nanga te mama beme kuna nga azokende kuna mpona asala evangelisation nga beevangelisation okoki kosala likambo ni ata kuna na zando kuna okoki kosala evangelisation likambo nini yango okotibelaka mwana bongo mpona nini yango omema mwana bino mama eza nini yango siko otinda ozolobaloba wana ayoki nini bongo mopetali yo te tika papa sona mwana na ye bojolinga kotama basambre eyali awa ebele Nous connaissons tous que Bintou, c'est une bonne fille. Asa mwana yazolongola biso soni. Au moins si on peut parler de Bana pasteur ou bazolongola papa na bango soni. Nous pouvons parler de Bintou. Maman Moseka. Ah, tobangela mwana te. Moi je préfère que Akende Maki donc kuna ako évangéliser comme elle a dit. Et c'est pour aussi que amema évangile au biso tozote ya awa amema ngope na Maki, c'est pas un problème. Na boy na ngate na yebi mwana ndinga zali mais sois calme. Je la saki belle vie. Ça biloko wana nde na yebisaki. Na comme la retard déjà. Ma bébé ali na moteli kama ko soveza ite. Tapi na bien na ngayo. Ma tipe moto bebisaka moto. Déjà na éducation mwana na ndinga kokuta bakamala ya kokuta kusa. Akota naye. Siko biloko ni yango yokolamba. Mipandi kasi. Nini yango boyina ba mipandi? Bongo mimpende nani yakolia? Boko mana ba complexe mo ate kotisi. Kotereti. Pona bino bozomona ngo momo kwa bien. Biloko bazotiaka ba formo yango totela na kati na morgue. Po esaka bato ba biloko wana. Yango tozomona mwasi basali opération tala mio memoko 50 kg. Tout ça na ba prière, il faut tolia légumes mingi. Esungaka e construisaka nzoto. Ata mbisi ya kokauka. Okena libongo na bala moto awo. So beta mbisi nzolo. Mama. Pongo so binini. Wali na mbongo so kaka mipandi tout ça. Pourquoi ça na biso pe légumes pembeni mais tandis que mipandi peza yango wana ese. Non. Tolobi boy. Hein? Lamba légumes kende somba mbisa kokauka sala yango mbinzo mwandakala c'est du bien. Na nzaka bato ba consommer bio. Tolia bio. Poliki de ba formol. Biloko bato mutanga na bango balia kango. Bango mo balia kango balia tango mambeta biloko na bambwa na bango ya ba miru. Aba bino bato bazolia. Domai. Atuele kabandeko ayembaka atanele alobaka atanele romoki oyo ekabaluka. Bingisa nga onga na loba no yuka ngaza potaka tokota majikala te lukela nga mbonga ngani na yebisa tyo na kol kun oyo advance nga yongo oganga bo bazilo na biso za pose pona mbona opia o tango oloba yango fosala yango mba moko noke avance nga banga pona ngate na opesa mbongo eza papa biso na mbongo ebele chérie je vais te donner l'argent makia basile na maboko mulanga na sens ni po mobile na ngai obiko apprécier maloba yo omona nde bakumisaka yo merci nayebisa yo kaka kontinaka makambo osala ane lo toluka mpe mbongo makiza yoka soni soa mobali malamu so nasengi makisila je te permets pas a mobali na ngai ngai nde na osala mpo na naza na mposo ozwa oyo aye te ngai papa bisa na mbongo ebele seke na opesa ye nyonso osenganga nasala titaka boga abobi maloko aya na leki yo yaya ye leki mama tolingangaka bon te chéri yo makisila sikina mobali na ngai jeune mobali na ngai ebika tension na tomboki na biloko to namona oyo ekobanda opanza na moko oyebikana epoma mabona wakoka te okomloka bamike mo baosala bagie na manzanza donc nde bino boosali mbali makisila je te permets pas pardon to chansi makisila ta apart no ande tovanda bona no chef no nakata classe kemba contrôler balanga kino tango bimisango wana Bidel pardon la classe pardon chef de classe la classe ça va chérie ça va mbala biso bonne bien ça va oui bonjour chérie Vanda msika, c'est quoi ça? To vanda boy. Zwa kitu wana tiens. Non, ne te dérange pas.
nga na mofana ta. Toi tu te mets ici, moi je me mets ici. Ça va? Oui, ça va, chérie. Ça va? Oui, ça va. Bien portante. On m'a Johnny. Ça va? Oui, ça va très bien. Johnny, au Basile, hein? Ma classe n'a pas chérie Nangaï. Ah, chanter? Merci pas Johnny. Eh, pas Johnny ni Johnny. Ma question, tout à l'heure, on peut nous le bago pas. Johnny. Sois à l'aise, sois à l'aise. Hein? T'es pas Johnny Nazan à l'aise. Non, ça à l'aise. Nazan à l'aise, papa. On dirait que tu trembles. Problème. Bon, on a le cameroun, on a mon papa Nangaï, ça papa Nangaï. Vas-y, Johnny. Qu'est-ce qu'il y a? Silly. Johnny. Chérie. Bébé, ça va? Oui, ça va bien, chérie. Bon. Là, c'est soulagé, j'arrive. Ok. 2 minutes seulement. Maman Nangaï. Omoni ebembela nyoka. Acha papa ongala ke yebise Johnny. Comment est Johnny? Comment est Johnny? Ngapa na ngasa papa. Papa ni abota. Eh na yo Johnny. Bosanga bosanga ba complet ça ba bloka papa bo. Na yo pe. Yé paseni. Tala mulanga ko. Tala makesi la aza papa na ngaza mukolo. Bébé, ça va? Chérie, ça va. Vous allez? Très à l'aise. C'est bon, mulanga nga ki pas Johnny. C'est bon. Na ke ka rapona ti na ti quoi? Te na pona za mara. Na papa. Ya bidel faut que tu peux ma classe. Pas qu'on fasse m'inquiéter. Te papa. Te naza pressé pendant la même quelque chose. Non papa, naza ndé pressé par Johnny, na pressé. Bayo. Mulanga. Pas Johnny non ya. Il t'a bien dit. Ah, non ya. Chérie, c'est tout ndini. Asa j'étais au point. Italio. Asepeli na ngate. Asepeli te ponya na mon classe ça kene. Moi sinon ngai, qui peut m'emmener ngai. Ngane mo ba na classe on peut place pourquoi? Ah. Tu vois les monsieur le conseil qui était andoze la peine mudu kwa kindine. Usiliki. Non, on est allé dans un comportement na bango hein. Biso na ba niveau na biso mususu biso na biso donc c'est rien ça. Ngana linga ndengo zabo na linga na makamno surtout. OK? Hein? Usikate bébé aussi. Mais faut me makabano moni ka ko sepela pe na papa ngo. Ah, ya zo sepela na mo va sepela na ngate. Sepela no te poigne. Et bon on est à s'agiter pour mais là quelque chose. Tu la moté ma te chérie ngane moi sina. Vous na mamba basi le poigne. Motara pe wa biso boko tambo na bango. C'est rien ça. Bon mais le côté ne bon c'est la ngana ya. Tondo zila yo. Mulanga, on va complice ni bino comme ça. Ce qui y a pas Johnny, ce qui y a na mona ba papa Frank, ba papa Jin, ba papa non. Respectez mon bala mungati. Eh, basi so bimi singa pona bon na to. Mulanga balesi. Mulanga yo balesi oni onga na mona balesi noni. Basi lo. Tala, na autoriser makambo te yo ba oh na ba kese boka bona. Yo na ma kese boka bona. Mama na ngai, elengeli na ka bona ete. Na ke no ko rejoindre ba mokasi. Yo la mona ko ça ba vanti mulanga na le banu na pection yo kate. Basi na beta ngamo na baba pona, o ko ba no beta ngati wa byango. Ale mio papa, ni nyongo pe basi. Tala yaka. Yaka la le ko linga tana ko makuna yaka. No kitala ngate no. Ah! Baba! Ah! Basi na mona ngama ka basi. Na le banu. Yo. Ngalo kama ni ngala kutana ko. Ko ni kama ni yo sa. Qu'est-ce qui se passe, Petit? Petit Nina, combien ma coffre? Écoutez, attends. Petit, yo ne va quitter, moi grâce à Bino. Et combien ma coffre? Non, viens. Non, explique-moi. Yazane n'est pas là. Azana n'est pas là. Comme Yazana, moi c'est là. Yazana n'est pas là. C'est ma femme. Oui, combien ma coffre Yazana? Non, écoutez bien. Si vous avez besoin de moi sinayo, soit moi sinayo, Kenena c'est tout. T'es papa, elle comme génération, nous avons mon ozana makesi là, c'est qu'après camarade nous azana. Tu te trompes. Au kuti yena mobile te. Parce que kema buzoba no dès que na buzoba te. Est-ce que comment manquer respect obi? Basi le boni respect na zone ba no mona. Kamba na basi le. Boni kende. Bala bo ta sukira mulanga. Boza mayela. Mayela nini? Mayela nini basoluka?
Et toi, tu fais quoi? Hein? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ah, si, ma maman. Hein? Ah. Toi, tu fais quoi? Yo, ça arrive, non? Eh, yaka. Et puis, on doit appeler ma oluganga, papa. Pour le faire, ça n'a pas si beau. Ni la maman. Au bon mini. Dis, je ne suis pas là. Dis. Eh? Qu'est-ce que Yana. Sango diamba drogue biloko pele bisa kwita makasi kasongo yana. Ya yete ya Teresa ta yo moko. Ozo tuno emonye mo maboko ne. Azolala ya kopia. Yo. Kasongo nini mwana? Kasongo, usome 10 000 $. Mbongo papa tu wapi? À la banque. Eh, mwana patron baby. Moi je t'avais dit même de mon argent à la banque. Hein? Mais t'as pas Je je ne suis pas filmé, Adi. Kasongo. Kasongo. Yo. Ngel. Adi. Yo, Kasongo. Mama naona kokobota yo. Teresa, tu vois maintenant? Asimba ngokaboyela nzoto mikolo nyonso. Hein? Voilà, je confirme maintenant en voyant là. Eh, regarde ici. Quelle est ta liputa? Non, vous soupez, non, quelle est ta liputa? Kasongo. Toi, mon argent. Mais dis-moi. Tu vas me donner alezo changa na vie na ebite elo ni kosala un jour nga na kabora na yo na ebiselo moko na oma koyemba nzembo ata omoni makisila na mobali koyebisa ngai te ekosala ngai motema ya pasi ya nakokoka na usikini maki eske nga naotokana ebongo vraiment papa na nga ta yo moko vraiment boyebi teke ba 6e fo nokota maki sikoyo na notanga ndeni nozoba fuiti ndeni mpona kosisa basentiment na ngai nyonso vraimen boye maki vraiment ya kokota ngo atawa me okota maki ay bo baninga na nga tobanda otanga ndeni mais obanda oya na maki ti obanda oya te chéri do maki wana maki boki na bagarçon te na bagarçon mpona okokota maki bato lisu bazwa diplôme bakota bamaki te olimosa motema nga nalali na ndako nayebaki yo oza na maki nayebile mosuku garçon moko boye soki ndeni vraiment maki toki otanga so na sisi otanga na bengi oye tosololi osisi okei asiringaki oketanga ya solo esika te pardon bebe nanga asiringaki oketanga ya solo oketanga mobali na ngai makesi lobiki nalingako mingi nayebi sheri nga mpe na lelo fort ti omona nazokoka kosupporte te yo ozala na maki ezaka zuwa asingaki oketanga oui bebe naketanga mobali na ngai nalingako mingi makesila oyebi lo moko ndenge ondola na ndako naoresoniki oza na maki namoka bana classe na bino ako bino bayemba amour scolaire te oyebi biekenga mambo wana aza nango taka nde na cd merda mpona yo oyo nyonso yo olobaka nalingaka ata nasala ya 100% te nalingaka nasala mpo nalingaka o nayebi chéri nayebi kolinganga mingi nga mpe nalinga komino décevoir ata mokolo te je te love moi aussi bébé chéri nayebi kutu apona mbongo ka ya maki kodia so ezalaki $100 fo topesa baninga bapesi nga napesi combien $100 Kapote mère. Mais vous me Non, non, ndako. Mais bombelon. Zata. Atu mara sikoyo. $100. Bombelon. Atu mara sikoyo. Vision mbongo maki nyonso kolia esai $100. Naza na 50 na obakisa mosusu après chéri ata yo mo vraiment
Nous sommes à thé, papa. Non, dans un on a 50, on va se après. Mina dia ba pesinga sikola ke pesa ndambo est-ce que ça a sens chérie au lobby nangai brisque et on a payé 50 ma bini na salé so on a préparé qui je ne pense pas qu'il en a payé 50 ils a préparé té ils a préparé té Simba nan bébé Simba dans un chéri mais on l'a qui n'a pas de petit non moi yo c'est vérité que prophète azana ndako yizo betele ma masolo ke non maman le pas vraiment galeki na yo na galeki no mbosa ngeza ngo TV non ça on se connaît bien na yo on a bien na yo yaka nini ngozo mimanga mbangu prophète nini prophète c'est pour nangai modestika ba bébé yaka je n'arrive pas à comprendre c'est quoi Et là tu blagues avec moi, franchement tu blagues avec moi. Ah, c'est quand même un ngai mo grafo na bige na ko zongi sambongo wana na ko futa yango na lobi yango te de na lobi te ah mama tokei na ngo eh ah te mode yebisa et ton la ferme je te connais pas je te connais pas mais au moins on vote on peut se battre bon va voter mama toko ko postuler te oya beta mbai na kamba tika no simana beto mbata moi bata pese kuna mwana obakso misato okala modelo yo mama chérie boni buzoba tika ngana no expliquer oya pesa ngaka na o giflo mbata yo pesa ngaka na yo mama omoni o mobali nanga ko chaka su makolo ani mama na petisi yo mbala suka o mobali nanga o mobali na ye e boni otula ko pesa ke su bambonto so mbongo esopane beke pesa ba fazer na babola o komise paresse o ki mo aluke ezate po ebike ka pinga mo boyela nga mbongo etula mobo merci modo se ngaboy modé mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka soni amen osanga ngai finga mama biso mbale toabe baofele nga ofele ofele po okoli déjà ofele a mwa moki bolamu sikana bapoudre na oloba yoka bapoudre elongeli oni na na moi makasi oka bapoudre ekaka ngo nelongo komako ebembeti mama mingi nga oloba eza mpona na yo nano eza na mpona na mulanga te problème ni eza na yo na moi bo mutu akotya ta maquillage atya ta beauté neni poudre na elongo eza ye mais yo ozopentikisela nga poudre ebele na elongo mposala nango nini papa ozoluka nini yebisanga mpenza eloko nini yo makala na ndako oyo papa noselaka yo te yango komi boye oyebi ke bebi yo mona kati nomona te ke bebi comportement change kasi ongonga na bote eza yo te ozoluka ni yaya yo nde mwana ya liboso na kati ya ndako oyo yo nde okoki kopesa bainstruction na kati ya ndako mpe batosi yo oleki na mwasi ti estce ozwa mpe na courage okutia na mabe obeta ye ozwa courage wana mpo yo mo deja odéraye moto a train ya ndako oyo abimi na raya soki train elongwe na raya esa nini accident oyo eboma bavie ya bato ebele eboma bandako nyonso tout autour ya rai wana napesi yo parole te olingi oyebisanga nini oya malunga kasi okomemela diamba okomose drogué
kuganga mama ozosala ya mosala awa mama na na général nazala kobota bana lokola yo ti soki mpena mama nazalaki abota na vi na ye mpo na ntina tuna ye jour ebisenga abota te so abotaka akobota mwana lokola yo ti kasongo moto soki aye kosala epa na biso aza mowumbu te mwana mosala balengelaka ye alambelaka biso mpo empoisonne biso akotya ata na mai akobwaka so poison ata na toilette bipai nyonso te asimbaka asala ya mosala akobebisa yango mpe vi na biso bayokuta biso ntongo mo boto lamuki te ka ye moko abima na biloko na biso mosusu akima mpo ye moto abomi biso yo zonga avant tout tobanana kokumisa nzambe éternel Dieu d'examen papa topesi yo merci mpo toyo lobi esika mibale misato basangani na nkombo na yo oza yango papa tobengi présence na yo ezala kati na biso tika ete nyonso tokosolola ezala na se ya loboko na yo amen amen cher mingi tokwa na lilo makasi non fuyoni non ça va mais mai première fois vraiment eza grave te ça va c'est bon nayokaki yo vraiment bien te na téléphone nde nayebisanga mama maki na bino c'est pour ça esika oya na ndako tosolola eza ondeni non eza grave te juste ke tokota maki yango nayeki osignale okaki nakota maki na école to libanda non na école na école so bosala combien de temps donc ezaka juste mpona examen d'état nde tokotaka mais temps wana 1 mois ou 2 mois te bamois te 1 mois eza ebele nana pose question mon bintu est-ce qu'il y a vraiment au vendre vraiment pour penser na ngai donc je pena temps ya penser na ngoi au hasard na pembe na yo vraiment pourquoi pas na penser na yo nyonso deuxième question est-ce que bintu vraiment olinganga kolinganga vraiment ndinga solo nalinga yo bible esenga biso tolinga na biso yo nalinga yo donc soki nalingaki yo te nalingai na yo oyebisa yo te donc na considéra yo non tu m'aimes pas bolingo oyo okanisa te me bolingo ya bible nalinga yo en fait l'amour ne se voit pas aligné parce que ezaka ke non na bapreuve nde elakisaka ke non bato mibale na milie na bango bolingo ezali plutôt excuse-moi bon ça va Bintou, je t'aime. Tu es la seule musique que mon cœur aime à mort. Oui, je te dirai. Ok. J'ai envie de toi. Bintou, nazo pressentir que non mon thème nangai. Et ça a besoin na yo. Ok. J'ai compris que tu as envie de moi. T'es mon vanda pardon. La vanda. Ok, voilà. Merci. Apparemment, toi, tu n'as pas encore changé. Ah bon? Vous en un vrai païen. Mais c'est pas grave. Les mots t'aiment ça, et Simba. Ngoi. Bible le bana biso to kima impudicité. La impudicité le bosso na mona wezo epana. Mais changer. Non, chérie, non. Nazali na posa na biso ki na okota maki pona considérer yo. Donc na kanisa loko changer ko ebisanga to zwa ta yo méditer. Mais ozanoka ngoyo na ebaka. Na ebisaka pe na continuera toujours ko ebiso ke nga mobala o mona nzoto na nga eza mobala o latsanga na. Na kanisa ki yo au moins ozala na mpandi mo na mais comme Mais tu comprends ma chérie, non. Je pars. Non, chérie. Mais tout s'il te plaît chérie. Est-ce que tu comprends que non tant où yo ça na makize belé. Zama! Micho. Zonga. Papa yaka. Ye mama biso poto wa Michael Jackson abeta concert so pibe koti meme ay concert. Bonjour. Bonjour yaka. Merci. Au secret, ouais. Mulanga pesa iki. Mulanga. Yo zola. Jili Mulanga. C'est ma oh, tika ye ay luka yo mbo sako yango mo pesa mo. Jaji. Panda. Luka ne. Pona.
amela bière. Amela bière. Na tuni yo, oyo koluke pona nini? Normalement. Na otuna ye. Oyo luke pona. Juste absence ya présent. Na président. Ya présence. Ya président. Na nganda ya diamba. Te a base. Te ngana ngabexari. Yo mi pesa quit. Uza metiso mbozwano. Tango pense umetolo mo. Pardon, Michoto. Oh, Kasogo. Tika inga ngabe. Moi poete. Makasi. Kasogo. Moi sokotosa mama mela limite. Siko yo zana mama. Papa. Yo tindaka Kasongo tosa mama ba yo zana mama. Pondo mobimba ndo za bondire mutu babota ina nzete pondo sokoma kuti bwe. C'est que para pesa otoliti alimba. Papa. Tika mwana ngai ko. Tika kimia. Ndo kutika lopango bwe na benga la police papa. O baby na obimisa o mona ozata la mutu te. Muna ngakangena na porte benga la police. Bwana. Bakanga bino mibaye pona ba poche no so ba fongo. Kuna portail. Mais nga lukaka aye abaye ba plan. Nga kutu nga kufaze ane bakuna. À côté église. Ya tika. Nga pe okainga Telema. Mukono mona ona mwana nga. Ba manke nga famille. Ah, mon bile balo ba. Là tu débordes ebi. Yo. Moi ça kala. Kende. Maman. On va s'en parler. Bon, chérie, est-ce que tu comprends que non, j'ai envie de toi, chérie? Tant que tu as manqué beaucoup, tu as trop, c'est trop beau, chérie. Pour le moment, ça l'a aboyé. Chérie, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Même une fois, s'il te plaît. Tant que tu as manqué, c'est belle. Comprends-moi, chérie. Laisse ça aller. Donc, ozo fuka melanga ka posa posa nzoto nanga. Oui, c'est ça, Bito. Et ça, un go, chérie. Est-ce que vous comprenez tant que tu as manqué, chérie? Regarde-moi d'abord. Tenez l'enfant, chérie. On va vraiment ndoki. T'as vu ce nom des obéta ka lokwa bandoki. Arrière de moi Satan. Ngate, so continuer boy, ngano to bosola ta na téléphone té. Non. Bito kei. Bito. Oh Maria o Benali, maman na Yesu. Tu as la chance. Biki. Quelle a ce soit permis? Ngozo benaba Yaniko. esalakanga neti liboma ye soki yesu nanga kitiawa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se yesu e andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye na mona teo bamisusu bamatati na bangomba ye babengela ye ayoka bango teo nga na tokoli kaka mambo babamba andimi bango ayoka losambo ye azali awa azali awa Jésus, oh le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père Espérance Mbaka, le Dieu de pasteur Médard Loussam, nous t'invoquons, nous te prions, viens nous assister au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Ce sont des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris.
Bien, aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de très important. Lélo, on va découvrir le mystère encore. Nous allons découvrir le mystère de la foi. Le mystère de la résurrection. Alléluia. Je suis dans Jean 11. Là, la Bible nous parle de Lazare. Vous connaissez tous avec moi l'histoire de Lazare. Lazare était ami de Jésus. Lazare vivait avec Jésus. Lazare a lié qui n'a Jésus. Lazare a lala qui n'a Jésus. Mais il est venu un jour. Il est arrivé un jour que Lazare est tombé malade. Il avait ses sœurs, Marie et Marthe. Marie a dit sur mon qui maman que Dieu lui savait ce que mon inganayo a sauvé là. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse de Jésus, ce que ça a dit, on a passé à voir ici. Yesu alobi, Lazare a beaucoup faté, malade les a pour la gloire du Seigneur. Mais malheureusement, 4 jours, on a dit déjà Lazare parce que Lazare a beaucoup faté. Jésus est venu en retard. Jésus est venu en retard. Quand Jésus est venu, Lazare a profité. Voilà. Asundoli Moninganai. Asundoli Moninganai. Bien-aimé dans le Seigneur, compare ta vie avec la vie de Lazare. Est-ce que tu m'as dit bazo tiolayo? Oui, pourquoi? Pour qu'on balana nous té. Oui, pourquoi bazo tiolayo? Oui, pourquoi ni tapotambola kamakolo? Oui, pourquoi bazo tiolayo? Pour obémouka nous té. Mais aujourd'hui, Jésus est venu dans ta vie. Quand Jésus est venu, mon conti, assis à Kofi, assis à Lumbi solo. Mais Jésus a posé une question. Botia Ewapi. Mais mon conti, mon personne n'a pas déjà. Vina c'est Lumbi solo. Bien aimé, Vina c'est Lumbi solo. Combien de personnes dans votre journal, Vina est baby. Tu as des amertumes. Vous en avez un au niveau ça et tout simbaté. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. Il est sorti. Bakunda Ewapi. Mais aujourd'hui, Jésus te ressuscite. À quel attend Lazare? À côté du Banga. Quel obstacle? Il peut arriver aujourd'hui que Jésus vienne dans ta vie, mais à côté d'obstacle. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu, Azalaki na makoki, Yakolo Lazare sort, l'imam est pantani, puis Lazare a dit. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Bien aimé, le roi dit, pardon, et ça va monter maintenant. Jésus est venu pour agir. Mais il te faut une chose. Enlève la pierre. Enlève l'incrédulité. Enlève le doute. Enlève le souci. Enlève l'inquiétude. Enlève les pleurs. Jésus va agir. Dieu, tu es en train de ressusciter les vies. Tu es en train de ressusciter le travail de gens. Tu es en train de ressusciter les finances de gens. Tu es en train de ressusciter les mariages. Amen. Masque de vieillesse. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Jésus. Oh, Jésus, Jésus est là. Jésus est là, le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Il est là, il est là, il est là, Jésus. Alléluia. Il est là, Jésus est là. Alléluia. Alléluia. namoni na cher batie kiti wana bakourone yango ezongenga kiti wana eza pembe ezongenga misu mposo kokoka kotala te natuni nzambe nalobi nzambe fungolanga misu nzambe alobi eza ndenge azolinga pambola yo eza ndenge azolinga eleve yo na nsima namoni azotia couronne na mutu na yo couronne wana azoloba eti ndenge alatisaki yesu couronne na couronne wana alatisaki yesu na ngomba golgota makila ekitaki couronne wana nde esombaki yo nde azolatisa o couronne mpo na etonga oyo mpe nazomona mopepe wana ezoloba na ngai ete benediction ezoya na kati ya eglise me benediction wana tozobomba yango na nsima namoni libulu na kati ya libulu wana nazomona bazolakisanga bato misusu na kati nzambe alobi na ngai alobi nayebisa bato balongwa na distraction balobi balongwa na distraction eza na bato misusu mitema na bango eza na
kimia te misusu bazokanisela paster mabe misusu bazokanisa mabe mpona etonga yango molimo mosantu alobi na ngai botika kobeta mabaku na kati ya etonga botika kobeta mabaku na kati ya etonga nzambe azali awa nzambe azali awa azosala alléluia 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 acclamons le Seigneur 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 acclamons le Seigneur. Nous avons écouté ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Maman tout dit là. Maman ton ça ni musa tuluka. Ah non, t'es mon sœur Bintou non, nzambe foma pambola yi. Nzambe pambola sœur Bintou, tato bossa na to moi pasteur. Pasteur ana distraction makasi, distraction moi na bimisi yako. Ngala mona ngeza pa pasteur yemo. Makasi. Maman, boza no. Kezela na mito ke malembe. Toi na église bolbo malembe pardon. Pasteur. Bien moi des gars pongi mona na lani. Omoni wana ezani, eza milimo papa na ya bimisa. Pe ngana mona ka msusu ena ndinga mabete. Basimba msela nzembe timi. Est-ce que pasteur vraiment alandele ba procédure ali bala ne bien pour mona liboso. Comment mobile mama est-ce que pasteur a fait ça ba Maman Odia na raison. Comment moi na liboso admala ba sale comportement. Botika koloba mabe musaba na nzembe. cigarette Comment bila qu'il mabe pamba maman na ngaba sala tisiko. Ataïmu. Là. On trouve normal pas maman ko. On mange toujours les mal. Botaka mwana bota motema mwana. Et puis mutabango lisaka muteza nzambe za pasteur te. Éviter ba débat musubo sala ko on dit boba chrétien te. Tant bino bomoni ke mwana pasteur azok se comporter. Bo comprendre maman que ça combat pour na pasteur. Yo pe maman okokozwa fardo wana obondela pona mwana changer eza sujet boko fandela ngote bo lobela mwana ndele. Maman ni to bondela pona frère Kalema. Frère Kalema to bondela te to loba ba bengana. Boko fona se akapinga te to loba pona etala. Tala mwana pasteur eta era ola muka. Alors autres défendre nous comme qui vino hein. Oh ils a pas sur la 16h to zo mabena 16h. Sambela isalayela to lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki isalayela nalikonzi na moto pe nalipata na kembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke tela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa moso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli ozala na nga olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya